Bonjour, bonsoir, Kane, Nabara, toutefois, Nabimara Pamba, Tesso, Moninga, c'est que les camarades sur la Labino, Vomezali, tu y aura toujours pour tout ça l'analyse, Nabissoni, tu y aura toujours pour sur la Nabino, Baïno, sur la Rabisso, la chaîne Nabisso, ou Luzota, Nabisso, Nabisso, vraiment. Et puis, Napessimo, Tenon, avant la Banaka, Nizala Kanaba, la patronne Nabisso, tu peux ça toujours le Monia, ou Bapé, ça Rabisso d'espace, la chaîne Nabango, Maman Esther, le Zolo, Maman Nabisso. Pasimbo Munene. Pasimbo Munene, vraiment, place à Zabambo Théâtre. Bazaba maman, ou Banima, Kopé, c'est ce espace, dans la chaîne Nabango, tu as toujours quand on est à la carte. Et puis, merci à HK Silence d'Or, HK Silence d'Or, na Pessio Théâtre, place aux arts en France. Et puis, pourquoi pas, na Mimi la fraise, il y a ma famille Mobimba, Lelo, dans un Dani Beka. Toujours, sous dans un aïe, on a toujours. C'est qui tout ça l'analyse. Analyse autour ça la psycho vraiment et autres ça passe parce que tout le monde a déjà. Tout est occupé déjà. Il y a grave des gens dans la société, il y a quoi sur la nabine na minso mais ezaka tout ça la analyse pourquoi et cause la cacaï. Na minute oyo on toujours parler sérieux eza artiste na biso hein rebo oyo ba tu ko publier na na bino éviter affaire mutakalango ebani lisusu et puis ebani pas école mususu et ko ikapa muluba lisusu vraiment ça passe to éviter na découvrir mon nanga na kasa plateau na biso na mitu et pas ya confort nanga combattant de la presse Dani Beka azo me expliquer biso est-ce que mutakalo to moni aux autres na réseaux sociaux ils a reboté ils a reboté. Bonjour, bonsoir, Dani. Oui, bonjour, bonsoir. Nous allons nous voir dans Dabiso, na kin va top news. Nous allons nous voir monde entier ou à la biso. On va écouter un baku. Et on a une émission Dabiso. Tout le bail en anglais on fait les. Ça boit bon moi rouge bi magawana. Tinto. Ça mon problème des gens un bon côté. Juste ça que non. Couper cette visibilité. Merci vraiment d'avoir nous sur résultat à Rolanda Bisso. Puis bon, on se péta après. Vous savez bien. À propos de Kolanga Seka, à propos il y a Rebo Tiolo, à propos il y a Mutakala Nenge Mukili Panzani. Comment ça Rebo Tiolo? Et ça Tiolo. Comment on va passer? Merci. Tu es qui n'est pas basali longo ba analyse, tu es qui peut n'engue bateau, nous sommes interpréter la monnaie na bango quoi c'est cas, tu vois. Alors que entre ba que aux journalistes et aux ali analystes, il faut au salaka effort au l'internet et l'eau quoi voya pour le bon na télé. Et ça pas peut le pas ko fa na ka bu ba di que non on tara c'est que bimi. Ngati, vous comprenez? Voilà pour comprendre parce que et pas lobi ka que c'est que bimi alors que mutu musuta lekine ba bi mutara c'est que bimi aleki na ira. Et ok pe kuna ah ouais bitinga kuna chomo na mutara c'est que vous comprenez? Mon jongo comment na ngoka boye alors que eza non là non c'est là na rebo ko paniquer na hotel. Ils ont un monde qui n'est pas ça, tu vois, parce que on a 8 ans et on a la vidéo, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, ils ont reboté. Mais ce qui est reboté, c'est longité, tous les vidéos ils ont ça veut dire que si vous avez pembe, c'est qu'il y a reboté. Et là on est là, c'est qu'il y a reboté. Mais compliance naïe comme ça. C'est bien. Total, à la tête au monde que non. Bah tu vas bimisa que moi n'est héritier na kata douche to mona ngote est-ce que on est affaire héritier na to fanda ka awa na ba mbogo to yoka ba bimisa so nani moi la excusez ya Koffi Olomide nani Diddy Stone est-ce que ça va Diddy Stone tu vois on m'a dit rebo ba te belé ba lukila kaye bon ninga sala ba na zo ata ya otala ba live ya rebo aza petite moro boy a comprendre Azanani. On comprend? À comprendre que Azan star. Il faut assaler ma star. Il y a un monde rebo a la visibilité. Alors que Moutounio faut se faire une étoile il y a rebo Azan côté. Bazan a besoin de casser étoile au Yazan. Mais totalement s'il te plaît. Tu es au continent. Totalement au live mon rebo ça Instagram. Il y a qui écoute quoi pourquoi toujours qu'à fois ça là live n'est pas suivre moi vidéo notre rôle va payer ça non
nayebi si yo Rebo akomprendre que aza star yango na omonaka Rebo asalaka babiloko wana tu vois kopanse te biloko ndenge Rebo asalaka bongo Rebo aza ndenge peut-être bato bapasaka ya mosusu nde bazali bato ebele baopanse ke Rebo ndenge asala bongo ya mosusu Rebo aza ndumba Rebo aza tiel non selon biso eza yango ndenge na biso bacongolais ndenge topanselaka mutu okomprendre ce truc eloko moko inonce biso tozongi mwa nsima inonce bi alobaki nasali natie tyaku na nini natie tyaku te pardon nabomi soki ndeke bato bakomi koimagine kolobela abi na makanisi okutu nga nazalaki na ngo te bokomi kokotisanga makanisi na bino okomprendre okutu nga na bandaki kosepanse te mais bokotisinga na makambo wana alors ke nde biso bacongolais tozalaka alors ke tokalifera mutu oyo ye moko kutu makanisi wana atikala kozala nango te epa congolais kaka so omonika petite wana non Rebo akomprendre ke aza star akomprendre ke aza star yango omonaka asala biloko wana omona video na ye na live ne bato bazalaka ebele parce que bakomprendre Rebo mpe akomprendre ke aza star yango wana sikoyo bato ebele basepelaka nango te balukaka méthode nyonso mpo baluka baétouffe yo bosani congolais soki amoni place kaka mwa tolo to libumu emonani alingaka azalaka wana souvent mpo atalaka na ntan mosusu libumu wana esalaki mwa babien moko boye j'espère oyebi très bien na bakini kuna baconcert bato mosusu danse eza baluki atie kaka boye mais foka bis eza déjà bamentalité bacongolais vraiment botenir na rigueur te eza baanalyste omeka osala eza concerne yango maso tozobeta omoni monde tozalaka kala lelo musique bando otekama na bacd lelo etekama su na bacd te ekoma otekama na baplateforme nyonso ekoma na batwitter na ba pardon ekoma otekama na baspotify na ba Deezer na baplateforme nyonso lelo musique nde koma otekama ezala pena lisusu mpena na bacd penda te pena nde ezalaka liboso ocomprendre monde lelo tozalaki na 2020 tozali su na 2020 te na 2021 bientôt omona susu okende susu 2022 ocomprendre mokili bastar mpe baza façon na bango oyo basalelaka misala na bango Rebo aza star na Congo pamba te Rebo na biso keno petit wana aza na succès jeté o biso moko tocomprendre baartiste na biso te Rebo otele bon nde mo akende na Congo Brazza Rebo apesa mbote Rebo tsholo na bisi petit wana aza na succès jeté kaka mutu bakomi oteka mapapa na kombo ya Rebo yango Rebo mais aza na succès baoteka na internet mutu ateka babenga ngo nini yahoo oyo ezalaka na nini bato batambola nango bateka Rebo eleki noma mutu ate bateka Rebo 100 francs Rebo 100 francs natuni bateka Rebo bateka babimisi yahoo natalaka na Instagram nayebi te Rebo so bando okende wapi na kati ya voiture bana babimi ekole Rebo azali na kati ya voiture bana balinga basimbaka liboka Rebo toza fani na yo Rebo omona babiloko tolumona epa Michael Jackson omona bato bazo Rebo aza na stratégie mwana wana Rebo nalela bino fo Rebo atandi liboko maki azalaki mosika liboko baolela Rebo bosikoka RK bato bino bati Rebo apesa mbote sikotala siko succès wana oyo Rebo aza nango nani akosepela nango toyebaka basuccès na bato bazala nango kala bamama tiala mwana bamama mbilabere mais lelo mpena tokosa idéologie te na bagénération ya Rebo tomona biso bamege 30 basala bango basuccès pardon nasilisa na oyo aza pa kofi nani ser na biso nani Cindy Leker tomona bango basala bango basuccès mais ya Rebo te mpo na biso ke lipape etekama na komba Rebo babisku oyo tonomona bamamale baoteka bazoka mamale tokomona yango pa Rebo sikoyo buleke no bato bosepela na nini na Rebo eza fruit moko oyo toza nango na Congo ifo toza fier nango ya Rebo wana alors sikoyo ke tozoluka moyen oyo eloko moko tozosala na émission oyo toleka oyo tolobebra tozoluka to étouffe étoile na baétoile oyo toza nango ya makasi yebesa sikoyo kena motu asali babétise bongo ide na pense nini keso abimisi yango bongo carrière ya Rebo ekatani manzo ata okosa
place rebo ne moi ka place yana o ezaki non de ba bimisi bon ezaki surtout ba foule la lisusu ne rebo o ba to ba comprendre te rebo place ozali côté no kutu souci te parce que ezala mo yote ba bimisi so ka ndelongi na o ba bimisi so ka elongi na yo bongo siko ke no to ba ne rebo mais so yake no o pona nini batikila biso rebo apeso mbote na muke Dani Beka combattant de la presse et c'est le moment où il s'allie qui na question nango na ki webi MG30 signé les cœurs dans sa génération rebo mais tant toujours ka MG toujours ka signé les cœurs rebo te bakiti rebo ko tshé ba génération mo na ba signé les cœurs te o tshé rebo ba génération mo te na ba MG30 déjà atika déjà musique yana ko le oyembi na Nzambe na PC maman tato ser MG maman na oh bah ça featuring mon na Silos ah bon oui bah la featuring na Silos bon nga na évité vraiment vos skizinga commentateur de la presse mutazo ko informer nga siko MG30 c'est sur featuring na osenga vraiment mon ba analyse tout ça et on football la biso bien bo tous à la émission biso pour comprendre ni vraiment to ko lo ba net ni marambo to lo bela mon émission pour ya vraiment et ça va bien mais siko concernant par rapport à la génération il y a rebo na MG30 na signé les cœurs mais ce total peut bien tout ça l'analyse c'est l'analyse c'est non ba analyste ni ba li ba na kata plateau bon ça analyse est-ce que rebo cause la génération qu'on a MG na signé les cœurs bon so na pesio na lobby exemple so abi que non va tchaka ba Blickinton ba ba 5e génération 5e génération tout le monde a Fali tout le monde a Blickinton tout le monde a Ferrigola tout le monde a presque ba miso na ba Robino Mundibu ba na 5e génération na ba Inonsi ba na 5e génération on comprend ba na 5e génération ce qu'on a pas biso rane na peut-être ni complication to benga que non génération bon non. Bon s'il te plaît ce qu'on a une place sur le bas qui pour la MG30 na ba rebo ba MG30 ba bimani biso a rebo na lobby bien que non ba sixo ba ser na biso ba sala ba tchala mwana na ba mitlabel ezaki époque na bango tout le monde qui peut après époque na bango tout le monde qui va sindi les cœurs na MG30 ba meka to ko sala mo eloko wana voilà ko pas et pas Cindy Leker Kota Kofi Lomide, mais j'ai tenté pas membre national. Tout le monde est plus à guerre on des anaki. Mais après Bango, tout le monde est comme ta simbine makambo. Ozakara soki rebo ape so mbote. Nem so makambo eza pas moi na. Mais parce que biso ko distrait que non o rebote non eza o rebote. Bato nyonso ba olanda ngai o na batali vidéo to batali te. Botika no ko se penser o lo que non bota la vidéo non botika no ko se penser eza o rebote. Oyo nyonso s'il te plaît. Oyo nyonso azana besoin, oyo nyonso azana besoin que la vidéo na bosala botala yango réellement. Numéro o ezawana botindelanga place pour comprendre mieux que ça on rebote. Ce que so irebo pour so ezaki rebo mais pourquoi akatelongi pourquoi so ezaki que non c'est réellement rebo akatelongi pourquoi bon bimisela c'est longi ne baloba que oh tout le monde ba mama kambo et c'est pas ça ba vidéo et bima tout le monde est longi na bango tout le monde a de l'autre où tu as mis ça qui ngandi tout le monde oh bien passé qui ngandi oh c'est quoi il y a rebo pourquoi c'est comme ça soit katelongi pourquoi est-ce que la qui c'est que mutazaka mes pembe na mokilo mobimba ezaka rebo parce que bazaka quoi mon pas marié rebo zaka pembe vous comprenez pour ça que non tout ça bato ndenge na ndenge vous comprenez bato ndenge na ndenge bazana bango bakokana ba rebo na banini so que c'est que rebo babimisela biso longi mon droit publié bongo kolembelo bisulite continue à publier et aux publier ça aux démarrer moto ya rebu et mata merci tout ça toujours na Dani Beka na lobara toujours que moko ba te belé tu as rapport sur na bino biso tu as rapport na polémique tu as rapport au film en muté mais tu as tout loba oyo isa vérité c'est ça ezalaka bien na ba commentaire na bino na ba like na bino et ça la biso et puis bobo ça na go partager ba vidéo na biso te pour comprendre biso so pour consommer biso pour comprendre non ba jeune mi balé c'est kana Dani Beka commentaire la presse ba yena mamba solo vraiment bazolo ba bien pour comprendre biso pour pesi biso temps Dani na ningi na tsela ba public ezo na biso na ta voice ya rebo
bayoka ndenge rebo azolela sikoyo yo olobi ke eza rebo te mais kolanda rebo nde abanda olela mwa moke comme si ayebi lo moko eza na kati wana non c'est truc omoni ndenge oza boye omoni okandi oza boye c'est truc excusez excusez nga zela otina bango voice walandela bon omokandi oza boye c'est truc oza kati c'est truc omoni olali boye bayesoke c'est truc tomoni mutaka na bato bazobenga yo naye soki no ozata na contrôle te mutakala na nga ocomprendre ozata contrôle te ozoma panique moko boye naye te so bato bata biso bafaire comprendre ozoma panique moko boye à propos ya wana c'est ça esala bien te ke ofandi bo bando benga yo n'importe quoi c'est pour cela voice no mona ki rebo et cela qui est bien te mais j'espère que non nayebi que non rebo ozana live bo mona na bino makambo c'est pas ça et puis tout lancement appelle mon cœur rebo vraiment sur hôtel émission et vous allez bien ba numéro sur wana dans live na yo et vous allez bien ceux qui tous avez invité na yo tout mais que ça la analyse ensemble na yo parce que ça star auto lingara mingi vraiment non moi émission et au comment parce que tout na lia kuna j'espère que non rebo apé so mbote ba bani pour maranga rebo j'espère qui déjà oh ils ba voilà ba fan na yo et puis toyoka ça la bien il y a presse au balobela rabino tout ça l'analyse concernant mutakala au ba koselio batiko mbroyer makambo ba peuple congolais surtout vraiment ezabien la rabino ka boye ba pesa siko chance que rebo obeteli biso rebo apesa mbote on pense nini ça rebo to ngi to za invité na live na yo et ça la bien ba rebo apesa mbote benga biso za na ba so sabete susu tinani rebo tinani na wetu au mukashi c'est ça blog mon verré pour vraiment tous les chapeaux aye na babiloko boso mutabo ba tele bakali tout santa vraiment rebo alors ba clair so ça ba live ne ni bala bato bolungwa mari rebo sko ne tala biso tous ça sur célibataire c'est normal biso faut ta mukashi c'est la bango voice wana ba comprendre que rebo tu batko en tout cas, na comprendre telo nini sali que là je viens de me réveiller au cours marqué voilà les habienté bato bele ba yo komelanga et tout mutu na yo kai le tout mutu na yo surtout eloko ana ezo soa mutema que mutu na yo aja ki oposti makamba ba sextape et tout machin Ketiango na jeune talent, yo moko yebi combien jeune talent et danga ina carrière nanga depuis na banda tisikoyo mais au moins na ndenge to kozaki mutu nango ngaki ya envers nga otalisanga problème mais j'ai pas compris sikoyo tala soni oyo penza oyo osali vraiment pourquoi tu as fait ça Kai pourquoi je veux que tu as compris, j'espère que non, puisque nous comprendre que non, message arrive. Peut-être que bateau va comprendre le message de na me ko limbo le mon qui par rapport au lobby, à lobby qui est bando comme la yé qui est moi et logo un auto et biso que non moi dit quand nous avons so bando bengo déjà que non c'est dit que va publier makambu non obi aux na maîtrise te on nous penser ngai parce que yo yebi que ça n'est logoté mais elle va être pas publier on me poser question ngai wapi na sandi wapi ozasuna na makambo te mais alors que non marqué ba koseli yo ba tieli ya yo te ba tieli yo obi que non pas sûr que ça là yo et j'espère que makambo et ça la méga reboté même Tata Oscar puis on va ça la live na faire rigolo j'espère que non na live na Instagram tout le monde a payé parce qu'on va filmer comme kaka mais bazu voix moto mususu batie ba kosa ke no ta mutaka ni bini mboko na biso to ma kasi la ba montage ta ya ka pola ko boma mais e ça bon matande siko succès ya moto et ça l'importance te rebo auto loba awa j'espère ba ko milaye tout ça bazu on bi ba question na jantala et le rosé ya faux bozo mo kete mais bozo mutu ya rebo na nini na image bosi ko kete mo kuna parce que eza les logo monte là c'est que rebo et c'est rebo mo relaxé et on la sa partie oh non bati que le biso mamu weto awa mu cash to na yo ki rebo eli et ça n'a pas si en tant que congolais toujours bébé sa réputation na biso c'est ça aza
artiste na biso baosala fierté na biso libanda bisika tozali ezosala biso bien komonaka mawa mabe surtout nga nasengaka na bato oyo bolinga kopiblie mitakala bato to ozwi mutu omonte eloko otie nzoto ya mutu wana esalaka bien te lelo oyo obebisa réputation na ngai mpo bato bayina ngai mabe nde soki nzambe ayininga mais tellement nzambe ayinaka biso te nzambe azalaka toujours pene na biso yango moni inutile tobanga rebo vraiment na osenga na yo zala makasi bosana oyeye kolanda wana te j'espère yo moko oyebi naina bakisa mo eloko moko wana cedric bato basala yango koyebisa bango te batika yebisa bango bacontinue ocomprendre parce que bango bamonaka ke nyonso baosala bango eza ke baodimine motu mais zoa te bazokoluka ndeni otombola depuis kala babanda okoluka méthode nini bakosala ni bazwa rebo ya mosusu na distraction boye non parce que basali yango parce que bayebi ke rebo aza nani yango pourquoi bamoni eluka wana baluki basala yango conseil oyo na bapesa rebo tiango mpena mukashi wetwa mukashi tisa me mwana na eloko osala bwakisa kokipango kutu te parce que mutu nyonso otala yango abe eza yango rebo te eza yango rebo te balakisa biso babenga video merci na baoyo nyonso bazwi tala bango ya kolanda biso bocomprendre na mwa quelque analyse oyo tozalaki bango tobombi te tobuki tobimisa yango na baoyo nyonso baolanda biso à chaque fois tobanda ozala un problème boye tobanda oya mpe kobakisa mwa idée na biso kaka mwa idée mpe kaka eza important na mitu ya bato parce que bato bayoki kaka ke rebo bon j'espère bato balanda émission na biso bacomprendre makambo nini s'est passé courage na yo rebo batakaka na manga oyo eza ya kotela soki ozali no ya mobesu bango omonaki bato balinga bataki na bango bango te taka bato ya génération non bakenda wapi babunga baozala na esengo nao te quoi faut comprendre ke oza grand star riana na biso ya congo eza yo tuilo allez mbote merci boyoki oyo dani beka lobi j'espère tonto yebisa bino ke non moni biso tozwaka mpena ntan mingi te ya kosala baanalyse na biso parce que toyebi ke bato mosusu bazalaka mama ebele akosalasalaka yango tozwaka bino mwa ntan moke 20 minutes 22 23 minutes ekendaka mwa bien merci na baye nyonso surtout oyo bolandaka biso parci par là bocontinue toujours kolandaka biso et puis bobosanaka te vraiment kosabone na bachaîne na biso vraiment ezala nango yofele bongo ezalaka rouge mongo te erotalonga bafinango ndeni partage mpe eza nango ofele partage ekozala bien vraiment eza ngo ya pamba tozoya te mpo tofinga bamabwene eza mambo ya kolandaka esala biso bien merci critique na bango baomona kaka na se wana kaka bakomeli biso na commentaire esika bofinga kaka biso bokomeli biso kaka eloko oyo biso tolobi mabe bokomi na bino kaka epuis na baye oyo nyonso bolinga mpe basala baanalyse concernant bino banimero ya telefone na biso eza wana bokobenga biso toza na biso wana vraiment mpona kosolola na bino na bamessage esala mpe bien yo mpo ozala mposo benga tokoyamba yo bokozwa biso moko tosolana bino vraiment merci na baboss na biso et puis merci na banyonso to basoutenaka biso mpe sokoza merci à trop merci na petite sœur propre aussi la chikanga la Faroni Kande merci na Sada Kande bientôt là balobi anniversaire botanga elamu pourquoi pas chinois Kamanga joyeux anniversaire napesi mpe sumbote na mama Esther Luzolo mama napesi oka moto atangelanga kakomo mama Esther Esther Luzolo esoka mbote mama na papa pesa za mbote na papa napesi mpe papa napesi mpe kambote mama Esther napesi sumbote merci bato nyonso balandi biso nyonso ya Kini Top News monde entier vraiment merci topesa eloko tozwa eloko ngo ezali biso tosala émission mais bino ka bokika na oya rouge wana bosaboneka tinton